La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua. Bando nanga eza ya koyinda na internet, même famille ya pasteur Mike Kalambai ba bimi ba lobby oyo esengelaki ba loba. En tout cas, j'espère que ba vérité ebele oboye bité boye bango siko a na Irsil Botelwa TV. Nazoti la bino audio ya grand frère ya pasteur Mike Kalambai. Abimisi vraiment ba vérité ebele pona penyel na pasteur Mike Kalambai. Et puis si njoto malili et puis si kobanga et puis si somo koyoka ba vérité ya makasi boye oyo vraiment e bombama na sima ya relation oyo. Bando nanga so boyo ki ba vérité wana bo mona que c'est normal couple o ba panzara do c'est normal ba kabwana c'est normal ba vivre le susute to bandaki koloba loba kaka non il faut ba vivre mais tangu ngamoko na eko yoka vérité na matoi na ngai en tout cas et sali nzoto malili Penyel Samba asa pamba tende bo moni bo moi so esenga vraiment délivrance d'abord ya ba parents na ye esenga ba parents na ye ba fongola mutema pona délivrance ya mwana na bango bande ko notela bino ba audio ya Penyel ya famille ya pasteur Mike Kalambai après notela bino na ba audio ya mobala Penyel oyo azuisika Nasi boyoki bino moko mambezo leka na internet o bazokisi o babeti o babomi o bwe bande konanga nyoso wana eza nango lukuta donc nyoso wana ozomona eza lukuta alors na otiela bino boyoka bolanda eloko nini oyo ezo leka na internet bande onanga so eza mbala no ya liboso okoti na Irsil Botelwa TV tolobaka toujours bonjour bonsoir et dépendaka vraiment selon air ozolanda biso donc selon air okolanda biso yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, donc si vous êtes nouveau sur Irsil Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Tolobaka bongo ce qui penza ezambala no ya liboso au continue Irsil Botelwa TV, so ezambala liboso au trouver Irsil Botelwa TV, alors abonnez-vous. Abonnez-vous ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelwa TV a otaba analyse na ye e komelo esika nyonso oyo okozala. Alors pour que komelo esika nyonso ozala ezo senga o activer cloche ya notification. Activer vraiment cloche ya notification okozala desite na nyonso oyo ekoleka awa na Irsil Botelwa TV. Alors ndeko nanga en tout cas partager ma vidéo na biso Facebook, partager na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout, partagez vraiment bisika nyonso okozala de cité. Alors tango s'abonner ko bosa na te cliquez surtout cloche ya notification. Tindela bandeko ba lien, tindela bandeko nyonso ba lien esika nyonso oyo bandeko bazali. Sans plus tarder tolanda famille ya papa na biso pasteur Mike Kalambai. Libala oyo ebanaki eozala nango te libala oyo ebanaki eozala nango boate do libala oyo ebanaki nango kaka ke ekozala nango vraiment na tamulai te. Alors bandeko tolanda papa na biso tolanda vraiment yaya ya pasteur Mike Kalambai tolanda ye na kimia nyonso telanga j'aime bien et osama la momingi tolanda. Aller plus loin déraper, je veux pas déraper bien que de l'autre côté ils vont quand même assez déraper, mais je veux dire juste une réalité que c'est un mariage qui a été approuvé de tous. C'est un mariage qui a été approuvé de tous. Oui, s'il faut parler de la virginité, comme vous le dites, est-ce que vous vous rappelez que ce couple-là a connu près de 2 ans sans mettre au monde? Ou 1 année et demie? Sans avoir un enfant. Ça a été dans les réseaux sociaux. Nous, en tant que famille, nous ne sommes pas restés aussi bouche fermée. Nous nous sommes rapprochés pour vérifier, y avait-il quelque chose qui a été réclamé ou cela, ou peut-être il y avait, chez nous les Balouba,
lorsqu'on se marie à une femme vierge, automatiquement nous devons donner aux parents une chèvre. C'est ça la culture Luba. Alors que les papas de Pignel viennent vous confirmer aussi à la télévision qu'il a aussi reçu cette chèvre-là. Puisque je suis parmi les gens qui ont posé des questions à mon frère. S'il y a quelque chose du genre, a-t-il fait cela? Et la réponse, je vous laisse en the bracket, que cette chèvre-là n'a pas été donnée. Ça veut dire que vous avez déjà toute la réponse, que je ne pourrais pas me mettre dans je dois avoir des limites et un peu de pudeur dans ce que je dois parler. Mais j'ai quand même beaucoup dit, puisque c'est quelque chose de public chez les Kassaïens, qui est connu de tous. Et ceux qui, au bali 6 mois, la vierge, il faut lier la yepenta la virginité. Et c'est les balous, au bali mois, si la vierge, il faut payer sa parent la virginité. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en cachette. C'est en public, c'est connu de tous, et la famille connaît. Alors qu'on laisse de nous raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Sinon, ça peut revenir à des histoires qui ont causé des problèmes dans ce mariage. Il faut qu'on revienne à ça. Ça a été dit publiquement le jour du mariage. Mais après, jusqu'à présent, tabawana est pesamaté. Pour exalater, il y a repéré ça pour ça. Dans le bien langage, Nicolas va comprendre. Quand tabawana est raté, il va péter. Et l'homme ne peut pas donner ça par sentiment, après ça péter. Ou bien pour plaire à quiconque. Sinon, ça va impliquer beaucoup de problèmes. C'est peut-être ces genres de langage qui ont posé des problèmes à ce couple. On doit être honnête au départ et dire ce qui est clair publiquement aux gens. Et lorsqu'on doit passer en public, on ne doit pas raconter. Sinon, vous comprendrez l'origine des problèmes dans ce couple. Ce sont des histoires comme ça. Le mariage, la Bible dit, doit être honoré de tous. Dans les histoires de combat spirituel, lorsque les parents refusent un mariage d'un enfant, et finalement, c'est une sorte de malédiction sur ces enfants-là. Personne ne va me contredire, pasteur Nyons. Et si aujourd'hui on apprend par la personne qui a béni le mariage, que j'ai béni ce mariage, mais je n'étais pas d'accord, mais ça révèle tout. Qu'on n'a pas béni, on a juste apporté la malédiction à ce couple. Vérifier avec le pasteur. Ce n'est pas une bonne parole. C'est pourquoi Madame Soussou faut les médias, il faut boire la télévision. Ça veut dire que ce couple a été maudit le jour de leur mariage. Publiquement devant les autres, il y avait la joie. Il y a eu des productions à gauche, à droite. Pour votre information, il y a eu des productions que Mike a fait à Washington, D.C. Oui, écoutez-moi, permettez-moi de dire, ça c'est très important. C'est très important en tant que famille, ça nous fait très mal. Il y a des productions que Mike a fait à Washington, D.C., dans d'autres États comme à Houston, où il s'est déplacé avec son beau-père, qui avait des contacts et qui... Vraiment, je ne vais pas même aller en beaucoup de détails puisque ça choque, ça fait mal. Franchement, ça choque, ça fait mal parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce mariage. Il a même coulé des larmes lorsqu'il était en train de leur bénir pour montrer à quel point il n'était pas... Donc ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'il les fasse. Il ne fallait pas qu'il les fasse. Ça veut dire que c'est lui qui a maudit ce couple. Vous étiez au courant du fait que son papa était catégorique pour ce mariage, mais il a fait malgré lui. Nous avions appris, c'est une nouvelle information que nous avions appris. Je vous dis que suivez la vidéo, tout Dallas connaît qu'il y a eu des déclarations du genre que partout, moi, mais voilà, aujourd'hui, Nzambe a sali grâce à Yekobala Nanda Nabiso. C'était un sujet de joie. Ok. Et apprendre des histoires du genre aujourd'hui, c'est choquant. Bande nanga wana toti koyoka eza grand frère ya pasteur Mike Kalambai. En tout cas, aza clair na ba détail na ye alobi vraiment clair pona parti au penel ya ko loba ke babalaka e moseka zaka moseka e pasteur Mike Kalambai abebisa vina e patati patata boyoki parti wana malgré koti na détail te mais a expliquer biso que moi si ya baluba so oza bo komelanga na commentaire baluba weto baluba bo komelanga na ba commentaire so boza alobi ke moi si ya muluba nyoso o abalaka musika ba pesa kantaba na libala alors aboke ko tuna famille ya Peniel tope papa ya Peniel abima na internet Peniel yebo ka abima ya koloba pourquoi ba pesa ki bango ntabate
Mais Peniel alatisa pasteur Mike Kalambai likambulo kwa pasteur Mike Kalambai mutu mobala liboso avina ye o abebisi vina ye donc eza pasipe mawa siko likambo ezo leka na internet o etindi ke yaya ya papa ya pasteur Mike Kalambai aya koloba eza par rapport ya quoi Peniel Samba babebani na mobali na ye o azuisika. Pourquoi? Parce que Peniel alingi via matalana alingi kosomba somba biloko na ligne alingi kobomba mbongo te alingi kaka bamona ye azaka ka na succès donc alata asomba pona ye vie zo suka lelo lobi vie kozala lisusu te. Alors na otela bino audio moko boyo ka Peniel ndenga zo pesa rapport na belle famille na ye pona mobali ne ya sika o azui. Donc selon Peniel ke mobali wana pasteur Mike Kalambai nde atinda ke po ake kobeta ye. Bo mona ke ba raisonnement moko donc ba raisonnement moko eza atana tina te ba raisonnement moko eza tana mutuna makolote. Toyo ka voice ya Peniel o atindeli belle famille na ye après ngana bino toyo ka siko mobali ya Peniel makambu o alobi. Nde onanga aimer vidéo aimer partager e sa malamu mingi to aimer to partager. To luka kaka ba je suis Peniel bokenda wapi. Bato ba yela rabiso na internet je suis Peniel boyo kana li soute bokenda wapi ba je suis Peniel bo limo na réseaux sociaux boyo kana li soute biyo bozaka ba je suis Peniel pasteur Mike Kalambai azamabe pasteur Mike Kalambai nyokoli Peniel e asali e mabebele to luka ba je suis Peniel bo bima boyo loba. Ba je suis Peniel bo bima boya koloba bo bima boya kota makambu Peniel na bino azo sala na réseaux sociaux eza soni pe mawa eza vraiment soni Peniel a cause relation mote ke azu relation mo ba na relation na nkuku il faut kaka makambu na ya nkuku e bima na poisa il faut kaka nyonso oyo sa na nkuku e bima na poisa eza vraiment soni makasi. Alors tolanda audio ya Peniel après tokozonga lisusu na bino tolanda ba audio ya mobali na yo wana toyoka. Mbaki couple oyo ngana bombaki relation oyo ye moko akena kopesa ba blogueuse ba photo na ye et tout ça ne makelele komaki ko sale man internet mobali apenye afika ngana tikala jamais ko exposer ye moko ake ko s'exposer tango siko ake ko s'exposer a betinga le jour suivant akanisi que po mokili efie moni elongi na ye na koyoka soni pona boya ye po basala ba chantage po abanda ye déjà ko sala ba chantage. Tant que bandi ko sala ba chantage nde na comprendre que batu oyo baza batu moko nde siko moni na ke ko porter plainte koko baza na kindoki Mike aza mutu mabe ayebi ke chute na ezo ya kalate azo tinda na batu na mibali baya ko sala mabe mais nzamba la kate koko biso to salela nzambe depuis bo mwana na biso yo yebi ndenge tokola. Je ne pense pas que nzambe wana tuka bandeko nanga bolimbisanga parti ona oloba lokwa Peniel on dira na problème mutu sans blague bolimbisanga pena bato bolinga Peniel biso pe tolinga Peniel to boya Peniel te. Comment Peniel akoko matina comment Peniel akoko matina niveau lobake mobali na ye wana baza mutu mona pasteur Mike donc pasteur Mike mutatindie ebele ya ba ane o Peniel ababoya na pasteur Mike lelo pasteur Mike Kalambai aleka ka na internet c'était pas tanga combat Peniel mais Peniel aleka kaka na internet chaque fois pour ka citer combat pasteur Mike Kalambai chaque fois tozana Peniel na internet ezalaka Mike Kalambai. Peniel a changé combien de mibali au Peniel a changé quand yena pasteur Mike Kalambai basala séparation combien de mibali au Peniel Samba a changé siko azaka malamu mibali wana bazalaka na problème mibali ngonyoso ba ko kovana na ite bazaka comportement mona pasteur Mike Kalambai to mibali ngonyoso ba ko kovana na ite pasteur Mike Kalambai ndeka mtotinda bango. Alors je suis Peniel bo comprendre qui est Peniel. Peniel auzalaka na kimia te tant que pasteur Mike Kalambai nano abalite Peniel auzalaka na kimia te ndaza wana a toujours na bolingwa pasteur donc pasteur Mike Kalambai tika na défaut yango bomoni li camion se comme na vie il faut incliner ka combo ya pasteur Mike Kalambai. Balingani na mobali na ye ba photo etamboli internet ba video etamboli ba photo etamboli lelo komi na tango en Cuba
ekomi o Pasteur Mike Kalamba inda tindi siko tango ezaki tango bolingo makasi Pasteur Mike Kalamba yatindaki ete do tango ka baniki ni mankoko kuna ekomi Pasteur Mike Kalamba yatindi bandeko na atela bino siko ba audio ya mobala Peniel boyoka mwa mobala wana alobi na ba audio na clair ke aza na relation moko te na Pasteur Mike ayebi Pasteur Mike kaka lokola Pasteur Mike aza ata na relation te ke oba benga na oba solola rien abeta ki pe Peniel te Peniel ye moko na makambu na ye ndake ndo saba makambu na ye pour que abenga police baya do ye moko maligancer makambu na ye pour que koma tina niveau ya l'état soki mutu ana capacité ya luka ko bebisa likambu na ye moko pour que ba mema tina l'état et bon on se pas détruire vie ya mutu a luka batu ba yo senga ba pardon pour détruire vie ya mutu ezanga nini mutu soki ye moko ana kapasite wana ya komi bonzelongi na ye moko po akanga ba photo loko a preuve siko po détruire vie ya mutu auzana mawa te na koma oyokela Pasteur Mike Kalamba ina mawa likambuni esilaka te kande balobaka ndenge si babala na Peniel bango mibala avant d'être Pasteur Mike Kalamba ava bala fo Peniel aza suna bomoi te nde balobaka bongo ke ndenge aza pasteur ndenge bakabwanaki basalaki divorce moko akoki kobala te tant ke moko aza na bomoi makambo mpe ezalaka mystique Pasteur Mike Kalamba soki abali aomettre fin omona babiloko nyonso pene ezala pena fin esili po Peniel akokoma koyoka ta soni eza pasi pe mawa na famille ya Peniel baloba balemba bozi na tiela bino nanu garçon oyo toyoka no mobala Peniel asike toyoka ye nanu boyoka explication na ndinga ko expliquer famille ya Peniel baloba balemba donc choix ezalaka te balobi balembi bamoni ke balobi mwana zoyoka te basundola na donc ndenge za na basundola ye Peniel ana famille ya mbongo te ke o Pasteur Mike Kalamba alenga ki kobala ye pona famille ya mbongo non mama bango azaka na shop ba congolais papa bango pa bunda mama bango azaka na moli gablo mo ba congolais papa bango pa bundaka na ye kaka de ana famille ya mbongo to Pasteur Mike Kalamba alenga ki abala ye pona mbongo non isa bongo te to landa ndeko na atelanga j'aime partager vidéo au partout partager telanga j'aime a bien kunisa malamu mi do telanga j'aime vimba partager partout et ça la bien to landa natikala pe ko toucher te ikali il faut ko bomba mo bien tika bilo wa komanda la biloko en ligne o eza na sens te mitu kezali mi balé ezala ba carburant okozwa mutuka moko ko songi biloko zongi o économiser en attendant nazela mamnanga eya ona nateka na tozwa mbongo to bandela relais ya sikaputu wana ba programme ebele oyo ezo senga ki il faut mbongo ezala pe ebele ntango nazokanisa biloko na ndako ya alobaki ake na piscine akende kofilme namoni abeninga o na komande biloko en ligne na bisa mais pourquoi yo yoka te pourquoi ozwaka ozwi kaka nini mutuka te oki osombi biloko pourquoi yo ozoyoka te akatelinga telefone ntango akati telefone ntango aye na nini nde nalingi na reproche na makambo alobaki wana abandi kokanga koloba babetise ntango nga na nini nazokangela ye apusani na nsima ntango apusani bakiti asala mange ezaki nanu ya kokanga atutani na kiti akwei nde lokolo ya kiti ya salon eglise esali ye mo pota wana oyo esali ya makila wana nga nayebaki mpe teke azwi bafoto mbala moko baye nini ifo kaka obima awa kaka mpona eloko wana kaka mpona eloko wana ah bon problème eza te lokwa namonaki mpe mpo bambila bayaki
ake na fenêtre comment obelela bobenga police bato wana bazali na piscine mpe babengi police aye tant police aye nga na explike bango ba vérité ke tobandaki kodiscute mwa moke aglisse awa mais problème eza nango te ye mpe aexplike bango même la même chose parce que ngai na beti ete ngai na touche ye na nzoto te nde sikoyo na bimisi babiloko tu nake na hotel ntan nake na hotel nasali nini nasali demande ya ndako mosusu nde nazwi ndako mosusu après namoni abandi bamenase na ye wana nazokende kofunda yo atindeli na mama oyo abotinga na kim bafoto wana nde namoni bandeko na oyo bakomotindelanga bafoto abon alobi azokende kofunda yo kusa na benge na obi yo kende kofunda nga par rapport oyo nazokende kofunda yo zela na olakisa yo ke oyo eza Amérique eza Kinshasa te il faut korespecte moi c'est ça depuis le 14 après nabengi bandeko na ye bayebisinga ke yo korépondre ye te tika ye po biso nyonso topekisi ye loko azolinga oyoka te tika ye asala oyo amoni mpona kosala nabandi naozela plainte mpo toza na mboka mpo eza na loi okozala motu te ozala olukelaka bato baproblème ke toza na Amérique okende koluka okosa oloba makambo ya lokuta biloko wana azoloba ke mike baye kokopere nanga ngai moko nde na peti aye makambo wana tala sobolandi ndenge bafinganga na bareseau sociaux mobimba bafinganga mingi omwana na reponde ata eloko te mpona nini ozoyebisa motu elu na bandeko na ye na mama na ye abenga ayebisinga pekisa ye atika mambo ya kokoma na internet ye penye tokutanaki alobaki ke ye asepeli bana batangela na Kinshasa bayaka na bavacance soza na besoin bana baya na bavacance ozela bana basisi classe baye na bavacance ndenge yo moko olobi ke osepelaki bana batangela na Kinshasa mpona éducation na bango mais sikoyo ozofinga bato na réseaux sociaux ozosala babiloko moko eza normal te sikoyo bato wana bakoya komona neti ke nga nde muna watinda yo bakomi sikoyo kofinganga innocent na yebi eloko te na ye depuis na ye naosalaka badepense et après bazofinganga likolo nango mais moto yango ozoyebisa ye ayokaka te ne place makambo to euti yango wana ngai natikala kobeta ye te biloko azoloba wana ngai nayebisaki kaka ke atika badepense bafutilité eza bien te motu nyonso azalaka na projet na vie motu nyonso azalaka na baambition na vie mutu okozala te ke yo moko ozala baprojet 10 000 mais oza na projet oyo banda ata moko te ntango ozwi mutu bozopesa na mayele bazokonseye yo fo mpe oyoka ti oza mutu nini ayokaka te yo olobi ke bato nyonso to Dallas ntango bokutani na ye bato nyonso bapekisaki yo na ye bato mosusu bakimi yo mpo oyaki kosala relation na ye estce eumeli depuis boyebani ube eza kaka esalata kaka bamoi toumeli nanu te toumeli makasi te eza relation moko esali nanu bamoi ebele te mais tobandaki kokutana deja na ndenge makambo ya prison ye kosalema esengaki aya epa na nga en attendant babiloko ekomaki wana sikoyo yo otiki ye na ndako wana oui natiki ye na ndako nasundoli mambo ya ndako nyonso en fait ndako ezenge nini tant tokomi po tozwa ndako bazalaki kooblige na nini wana ke crédit ezala na 400 crédit na nga
nga nazwa nano bakredi awa te mpona kolisa kredi na nga nde tolobaki ke totya mikanda na ye po ye azwa apres baoya kobakisa kombo na nga nde nazwaki mbongo $5000 napesi ye atya na compte mpona badepense nyonso wana tant tokoti sikoyo na ndako le même jour tokoti na ndako neti lelo lobi likambo wana esalemi nabimi na ndako wana nalali ka jour moko sikoyo biloko osombaki otikeli ye nyonso ube obimi nango nabimisaki biloko na nga nyonso oyo ya ndako nabimisaki yango tu nakabi yango mpo nazalaki na place ya kokende nango te mpo namonaki yango ke moto alingi asala nko moko boye nabimisaki biloko tu biloko nyonso nabimisi yango nakabi yango epa ba Spanish nabengi bango nakabeli bango biloko tu nyonso sikoyo ifale na main olobi ifale bosala mariage na main oui programme ezalaki ndenge wana ntango likambo wana esalemi sikoyo na bamakambo misusu oyo na bandaki komona deja esengaki ke ifo koyebana nano ozomona parce que likambo mariage nga na proposaki yango te ye alukaki aza na besoin ke afandisa makambo en fait makambo tu abanda koloba na oyo eye kosalema eza très différent ozomona eza très différent par rapport à comportement par rapport ya misusu ozomona ngai natikali kobeta ye te natikali kosala eloko te oyo na biloko tu azoleka na réseaux sociaux aloba azobimisa neti ke annule mariage 6 jours avant parce que nga na détié non eza eloko elekaki depuis le 14 donc likambo oyo azokoma na Twitter kuna ke 6 jours eza lokuta eza likambo esalemi depuis le 14 nga na longwe na ndako wana depuis le 14 si lelo natikala komona ye te natikala kosolola na ye te nakamwe kaka ndenge lobi na butu deja nayoki bato azobenga o tomoni bafoto boye tomoni bafoto boye même bamambo ya famille na nga bayebi parce que atindelaka bango bafoto na le même jour le 14 wana ozomona opropozaki neti ezalaka osombi bage ya diamant olatisi ye ube ezalaki kaka promesse na monoko te makambo to ezalaki nango bien ezalaki na nzela moko ya bien bon nayebi te eloko oyo esali ye na comportement asalaki wana sikoyo ntango ezalaki ensemble olobi awa ke programme ezalaki bana bayaka na vacances mais bana batikala na Congo peut-être ntango kosinda olobi nini nayoki yo bien te ozali banda ovandaki ensemble bosololaki ke il faut borécupérer bana mpo bakola na bino ube ezali kaka ke bana bakotikalaka na Kinshasa te tanto okutani ye alobaki ke ye mpo na ye alingi bana na ye batangana na États-Unis te alingi bana na ye batangana na Congo mpo na éducation na bango mais bayaka na bavacances mais j'étais surpris bato bakomobenga nga kaka ke bazosala nini azomenace ex na ye mpo na bana na internet nafandisi elokwa bato basolola me biloko nini ozosala arepondanga ke ngai nayebi asalaka makambo na bato na nga etali yo te ngai nazolinga bapesa nga accès ya kosolola na bana mpo ça fait longtemps nasololaka na bana te ozomona eza droit na ye natrouvaki yango normal et après namoni kaka babandi kofinga nga bakomoposte bafoto na nga na bao bayebi yo te na bao bayebi batozwa baimage ya kalenda na bakishasa batiango na banini babiloko tu wana ozomona eza parce que ye nde motu abandaki koprovoke bato na bango ntango sikoyo omoni okomi kofingama par rapport ya ndenge ye asalaka bango na internet oyebisaki osantaki nde nini opesaki ete obeki teke atotika makambo tosala yango à l'amiable ube
yo po omona kake ozana ngana bandaka ko conseiller ke tika mambo ya internet makambo soki oza na raison na likambo okende nango na internet te siko bandeko nanga bino bozaka pour Peniel boya na okoloba eske mibali nyonso o Peniel ozwa baozalaka mabe mibali nyonso o Peniel ozwa do pasteur Mike Kalambai kaka nde muto otindaka bango moko à un moment donné il faut tozaka batu tokotaka na ba raison Peniel obomona o lokwa mutu mo azala problème mutu lokwa mutu mo soki ndenge nini toyebaka te o wana bauti koyoka explication ya mobali na ye mobali o bakoma na ye donc mobali o Peniel balakisa biso na réseaux sociaux badaki pena bazobalana mobali na ye wana mwa mobala batalobi bia tango alinge Peniel batu batelemelaki bakamarade ne nyonso na Dallas batelemelaki ye bandeko bomoni famille ya Peniel bomoni famille ya Peniel tala tozakala moi papa a Peniel bonde tinga nalinga vraiment kokota mamba basala nzambe te nalinga vraiment kolandela beaucoup plus mamba basala nzambe te koya ko critiquer koya oloba papa Peniel ana likamoko makasi basala na ba pasteur a Dallas ba boma pasteur moko ya Afrique du Sud awa batela eloko mabe na ko citer kombo pasteur wana te likambo na oloba bato ba na Dallas ba yebi likambo na oloba pasteur wana utaki Afrique du Sud akende kote ya kopambola libala na église mokuna na Dallas complot ya ba pasteur a Dallas y compris papa ya Peniel batiela pasteur wana eloko mabe pasteur wana pasteur na biso batiela pasteur wana eloko ya mabe bandeko nanga bakangela pasteur wana ndaku kimutema mabe ti papa bato akufi pasteur wana zaki reconnu na Afrique du Sud awa mobimba ono loba bato a Dallas o basambila na beglise ba papa Peniel ba oyeba mamna loba et puis ba bimisa kombo pasteur wana mais comme tolinga ba problème ite surtout ming na basala nzambe tolekisa ba listolekisa lisolo wana jugement nzambe sala bomoni makama mabebo sala batu ming ba pasteur mamba mabebo sala ezongela bana bino mwana nini o papa Peniel azana ya vandi na libala na stabilité atombola musapi mwana nini o pena vanda na libala na stabilité nyonso mwana nini tout se paye ici-bas nyonso tosa na mokili ya mabe efuta makana mabe so ba parents na o basalaka mabe yebake ofuta bapoka sa ba parents na yo yango tango tobota bana biso toyekolosa bolamu mpo bana biso mpe bavivre bolamu na bavi na bango bomoi lisola pasteur ona beteli bino lelo te lobi te Ursil Botelo TV aoyela bino na bapreuve na baaudio boyokaka bavoi na bango papa Peniel wana boyoka bavoi na bango na baaudio bokoyokanga epi tobimisela bino pasteur nini oyo babomaki awa na Cape Town papa bato ya motema malamu ebembe utak bande États-Unis eya ba audio eza ba mambo ebeleza bomona ka muto a Peniel esala te bomona ka via Peniel ekende bilinga ba parents na ye batunana ba parents na ye balando tunana mibali nyonso Peniel ozo bazala ka mabe pasteur Mike Kazaki mabe 3 o baleki bazaki mabe 4 o utoleka ye pa oza ka mabe okotuna ngulu maser luka ilonga nzambe na ndenga solo mibali soki le jour ya liboso za mabe ya mibala za mabe ya misa to seke yondo za mabe luka ilonga nzambe to ina yo te to lingi yo mingi mais luka ilonga nzambe merci bandeko nango bolanda biso partager lenga vidéo ou en tout cas partager na Facebook partager na Messenger partager partout tindela bandeko lia batala eloko nini o ekomeli ndeko na biso Peniel Samba Peniel ba parents na ofo ba tubela po vi na bino ebonga po vi no sute bonga ba parents na ofo ba tubela papa na il faut tubela basala ki pasteur Mike Kalambai nini pour ko matina niveau oyo en tout cas merci beaucoup ngana bien tukutani à la prochaine occasion tozana spécial live auto yamba mutu moko en tout cas to relaxa bino ye bientôt abonnez-vous commentez likez partagez bisous bye
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.